ekomi korate ekomi korattrape ngai osunanga na bapriere nasai na nde mingi nakomisa mwana ngana komna nanga bana osalelanga mbongo me mwana ndeko nanga moko mobali. Si nous confessons de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Tanti tiko fuka mana ebe lotali biso salinga nini tozaki bien na ndako na laquelle jour na yeba ke ozala tata mwasi na ngana maudire yo ni na sala kote lo kwa mwana sala mama ni na sala kote mama ko mai beso la yo kate ko komelote na yinyo vino mo bimba tika lo mona bola mute bosala ngala vino na ndima kuna ko mata mwana bala ko lukanga lisute na mwana ote oye komisa kiemo umbu nazali koyebisa yango ebima na kati na nzoto oyo na kombo na Yesu na kombo na Yesu. Je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait les bilans, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc les taux étaient normaux et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu tout-puissant. Amen. Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais des papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé à la délivrance. Un mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu de Hosanna. Pour tous vos problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitations, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom, via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! Dans la piste de monsieur Amouneni, dans la trône ya marié, à table ya boui. Dans la verre de biso, verre à champagne, les verre ya vin, les verre ya maï, les et pas la biso, ma pèse à un champagne à verre à maï, parce qu'on a tout. Ah, ma photo
Waouh! Voilà l'espace vert. Bato balinga ba baby shower, mais événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit là, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na nyonso to. Parce que tout ça merci Juric House. Hey, alors là, Juric House. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Pendant 7 ans, moi la guerre. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bras les obos tâté, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso awa tout ça la nini kona tout ce niveau tenu. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo bandeko balanzi émission Bravo Jésus bozali kolanda biso partout dans le monde bisiko bozwami kimia na nzambe omea na mabota na bino kaka ndenge tolobaka Bravo Jésus ezali émission oyo eza kosangisa mabota émission oyo eza kozongisa bato pembeni na nzambe babunga kinzela bazonga na nzela grâce ya émission Bravo Jésus yo pende koza kolanda biso bisiko wapozwami ozana likambo moko osala omoni kelekela omonene ozaka na moto ko confier secret wana te yaka ko confier yango na basali ya nzambe ya Bravo Jésus nzamba kozanga te kusala yo grâce. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec l'homme de Dieu, Papa Gabi, à qui je m'en vais dire bonjour papa. Bonne santé. Kolo Yesu azobomba biso kimi ezali mama. Boni basangwa Bravo Jésus ministre. Ndenge tolo ma sponsor Kolo Yesu azoteka biso te. Baye bazalaki na biso elongo mokolo ya jeudi bikamwa. Nzambe azalaki na contrôle pe a salisaki abikisaki asalaki bikamwa à travers basali na ye. Cela veut dire que ça va maman. Na ngambo kuna nazali pe na mama na pesi yo mbote mama. Mama, uza malamu. Uza kimia te mama. Vraiment maman le biaza na kimia te papa Gabi mbote tout bande émission toyoka problème nino esali ke mama biso loba azana kimia te kamba biso na losambo et après tozonga ta mama. Totomboli yo nzambe na bongo na seko pona tina mawa osali biso na tongo na lelo. Komisama parce que nous sommes parmi le vivant. To sengi présence no kati na biso. Loboko no ekamba biso na mai tokosala awa. O dispose mitema na bato mpona tina kobimisa pe kotatola o ezali munene na yo. Zala nzambo ya ko répondre na ba question bana na yo. Kimene bila biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Mama uza kimia te olobi. Eloko ni ezo sala ke mama na biso azanga kimia. Mama uza kimia te. C'est comme si ma bé on a ça qui est comme pour rater, et comme pour rattraper ngai. Na sai ma bé mingi. Na mona naza suna kimia te fana et pas na bino basa na nzambe bo suna ngai. Naza posa okufa te pasteur. Bo suna na ba prière. Na sai ma bé mingi. Na bebisa mwana nga moko mwasi. Na komisa mwana ngana punda nanga bana osela nga mbongo bana oya nga moko nazo babala na bango baza babia bia mibali pe bavoyage ba mukila poto me mwana ndeko na anka moko mbali
bosunganga. Mwana ndeko na mwa mobali. Na mema nzoto na ndako ya nganga. So mibali bazoya. Bakabelaki ka bambongo. Aselanga ka mbongo nalataka nalia nazalaka bien. Siko place atiaki mwana na papa naomona esu te. Naomona esu te nazolala te. So naye nasokola naza malaise. So naye nalala naza malaise bazomela se ngai. Namoni choix eza te. Naye mpa na bino basala na Nzambe bosunga ngai. Maman tika olela. Tika kolela maman ndenge na bravo Jésus. Osali choix mabete zwa kimia. Mais tongi to comprendre lisolo na ou bien. Ozole lobi omemaki mwana ndeko na yo bakanga ye na nganga po asalelaka yo. Mais tongi to comprendre. Ezalaki pa nganga to mama yo moko oza na kati ya misala molili. Nanganga nanga moko pe mama. Nanga mope na makambo na ngai. Siko eloko ezokamwisanga place na tia mwana nazomona ye lisusu te. Siko filima bakomi kolanda ngai. Bazosenga sacrifice. Yango naboyi kokufa na ye mpo epa na bino bolukelanga solution. Boyela mawa epa Nzambe Nzambe alimbisa ngai. Naza mposa kokufa te. Naza mposa te mokili mo eyokisanga soni. Poso ebana bayoki eza mabe makasi. Nayebi ke bino na bravo Jésus bobomba secret. Mpe bokosunganga na bapriere na ozwa délivrance. L'homme de Dieu Papa Gabi. Oyoki posa to pasi oyememi mama na biso awa. Nini yokoki koloba par rapport à situation ou? Ma Myriam, merci. Collègue Sapambola yo. Amen. Maman Chantal. Papa. Nayoki le kamboyeli awa malamu te. Olobi okendeki pa banganga yo moko pe ozali nani. Bemisa oyo ozali te balolenga kosunga yo. Yo moko pe ozali nani. Pasteur, biso toza bato banyokola bafamille. Donc nga mo mpe naza na misala mabe, nga mo mpe naza na kindoki. Nganga bakisa ene kaka kobakisa, me nga mo naza na makambo naza nasala mpona bendaka bambongo. Epa mwana nanga moko ya mwasi. Teke te tongo na lelo ezala tongo malamu epai na yo mpona ntina kondima mpe koyambola oyo ezali kati na yo. Mama Myriam koko osunga ngai otangela ngai na mokanda na Nzambe ye moto alati lunette. Tangela ngai na 1 Jean 1:9 toka mokanda na Nzambe ezali nini yambo nasolola na mama. Jean 1:9 tutangi na kombo na Yesu. Amen. Si nous confessons de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisions mentir et sa parole n'est point en nous. Soki to yamboli pe to lobi ya solo ke tozali basumu kitoba to mabe. Nzambe asunga kabiso, Nzambe atika kabiso te. Lelo mama ndimi kolobete ye moto atindaki mwana ndeko na mobali na mabe, mwana abalate akoma lokola mpunda alukelaka ye mbongo aliaka. Esuki kaka wana te mama lobiki azali ndoki. Mama, est-ce que lobiki nkolo Yesu azali? Oui, bien qu'on le soit allé. Est-ce que te kozoli sungi ezali mabete? Est-ce que okondima kotika kindo kyo yo zala kanango? Yo na epa na bino. Yo na epa na bino bosunga na ba prière.
nazwa délivrance mpo nasi natiki lelo etindanga natika mpo namonaki nguya bandoki eza su makasi te natiaki molangi na sa mbeto na esprit na ye na kati ntango namoni ka esprit wana eza su te makambo nyonso ebebi nakomba momena nse nazolala te papa nazolala te bosunga ngai na bapriere tosongo na bapriere oui c'est que oye kaka mpo omoni ke pongi eza lisusu te nde oyo bien oye koyambola otika mpe otika mwana ndeko na yo te mama délivrance eza eloko mosusu mpe kotika eza eloko mosusu yambo ya kozwa délivrance fo moto andima kotika mpe ayambola na bosolo ndenge mokanda na nzambe bauti kotangela biso motuna na ngai eza nazobandela lisusu mama oye mpo pongi ezali te to oye mpo otika oyo osalaki paster nanyokoli mwana ndeko na nga mingi natika nyonso nazwa mpe délivrance nakangaki abalaka te azwaka mibali bakabelaki ka bambongo asungaka ngai naloka ye don nabebisa nzoto na ye donc soki ka mobali akushe na ye ayoki mai atiki ye mbala moko yango turo na ye papa obengela Ginette papa alimbisa ngai nzambe alola mpe ayokelanga mawa alimbisa ngai nazongela kosalela nzambe Maman Myriam nayoki malba Maman Chantal aye koluka pardon Maman Chantal aye koyambola kosengete nzambe na biso ayoka ye mawa na misala mabe asalaki mokanda na nzambe bauta kotangela biso na 1 Jean 1:9 elobi oyo akondima koyambola mpe kotika nzambe na biso akoyoka ye mawa. Amen. Soki tokei musika na Esaïe nayebi te soki okotanga biso na Esaïe tanga biso Esaïe 1:18 maman. Esaïe chapitre 1 verset 18. Okay. Natangi na kombo na Yesu Kristu. Amen. Makomi lobi, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Amen. Mokandala nzambe talisi biso elobi ete boya epai ya nkolo. Atako mabe na bino ezaki lolenge nini atako ezalaki mwindu akokomisa bino pembe. Mama yeyo andimi kotika kindoki. Mama yeyo andimi kotika misala mabe asalaki na mwana na ye. Oui. Biso tolobi merci pe mbate ndeko mama lelo andimi kobimisa motema na ye polele. Andimi kotika misala na munguna. Andimi kosa asose kokoma mwana na nzambe. Mama ya solo eske mwana no ya mwasi Ginette soka ye to lelo lokolo ndimi kotika na bosolo otiki to oye mascarade puisque biso tokosenga na nzambe natiki papa naza mposo bosambela mpe mpona ye mobali ya ye tour abala ye papa mobali ya tour abala ye nasepela te nzambe na ngai alimbisa ngai papa Vraiment. Merci papa Gabi pour l'intervention na yo. Maman Mireille nayebi ke nzambe ayoki yo amoni yo pe mosala nzambe ayebisi yo totangi na makomi ndenge mosala nzambe alimboleli biso et bandeko bozolanda biso de partout boyeba ke mokili eza na baréalité ebele mokili eza mpe na makambo ebele. J'espère que ntango bandeko balekaka mingi babitunaka eza ya solo to eza ya lokuta to eza boye mais mokili oyo tovandi makambo eza ebele yango na oprofite moke nayebisa bino tu bozolanda biso oza na likambo oyo bomba likambo oyo kunda yango yo moko kanga yango na kadena omonaka esika kosupa yango te ekomela o prison benga basali ya Bravo Jésus plateau eza disponible mpona koyamba yo mpe basali baza disponible mpona kosala losambo omona mawa nzambe
na kobeta sete na ba nyonso balingaka kosunga kaka ndenge makomi elobi tolona na mabele malamu lona esika oyo okobuka mbuma lona esika oyo nzamba kozongisela yo lokola makomi elobi bwaka lipa na ona mai lobi okorekipere yango ebele bakamwaka mai yango babwaka lipa bongo bakorekipere esika kolona yango oyo na orphelinat Bravo Jésus tolanda sport ibongo tozonga. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Jésus est disponible pour na koyamba ndeko nyonso oya simbami pour na ko soutenir ba orphelin. Numéro ezali affiché ndeko tutami benga en tout cas to koyamba lipambo na one sengo. Orphelin azana besoin ya $1 na yo $1 nanga parce que bazana droit ko vivre yenge bene na bana biso o bazwami na kati ya bandako. Mama ayaki na makolo ya basali ya Bravo Jésus ayeko sopa motema na ye parce que azali mama o azwami na kati ya misala na ye ya mabe alokaki mwana ndeko na ye pour que azwaka mibali bakabelaka ye mbongo azaki na makoki ya kubala te mais pona azala punda a servir ye ya mwana mama ayaki. Alors maman ozomi tungisa mingi mais tu osenga nzamba peso kimia puisque mosala nzambe déjà sololi na yo atangelo pe ba makomi. Alors ndeko na biso pe ya mwasi aza déjà na bantenne na biso awa na libanda et eloko to senga yo ozala vraiment na motema makasi ya koyambola papa pa Gabi ndeko yeyo aye mabengi ye. Alors nini okosenga na mama liboso ya mwana na ye? Oh, merci maman Myriam. Maman Chantal, si ma koyambola no epai na biso olobi oyo ka koloba. Mais je préfère koyambola malamu ezalaka tango olobi pa na biso basali na Nzambe tokosenga na Nzambe lokola mokanda na Nzambe e autoriser biso ke motoko koyambola ni pe kotika azonga mona na Nzambe. Zala na même courage ya makambo olobi na biso uyebisi mwana na yo ya mwasi ebongo sima toyeba koma tokoko sambela pe koloka mwana kosalela service ponkolo yeso mitalisa ozonga okoma mwana na ye. Voilà maman Myriam. Vraiment maman d'accord. Papa kolo mwana ngai et simba te yo mo nozo yambo. Non zwa courage nzamba peso makasi. En tout cas, maman mi bongisa avant de quoi kota, nzamba salo grâce aux courage ya koyebisa ye parce que mabe wana yondo salaki eza mosala nzambe te muta salaki po alobela yo. Loko zai na courage ya osala ye mabe za pe na courage ya koyebisa vérité makamyo so salaki ye. Zwa courage mama. Loko so yamboli liboso mosala ya nzambe, nzambe alobi atomona ka nzambe à travers basali na ye. Alors maman zana kimia ndeko dako ndeko
kashama boko tela biso ndeko na biso aza déjà na antenne na biso wana. Bonjour ndeko. Na mbio na kombo na Yesu. Bonjour. Bonjour. Jessica Vanda. Tantini. Problème na limbi so zaki bien anda ko mioke musala oyo c'est tout ya problème. Tanti tiko fuka mana ebe lota limbi so salinga nini to zaki bien anda ko pesi ngambo na lamba na yo kuto wa na ko mpande nini telema tiko fuka mela yo tata na ngo fuka mela na ndeni telema na ko mpande tanti o pesa mutema pasi to zaki no bien obinyo e musala oyo donc na ko mpande so to zapi oyo benga mama na limbi so ali osalinga ni ndeko vanda zwa place tanti na za makambo alinga yebisa yo zwa na kimia oyo ka tanti eso okiko zwa na kimia otika kolela osolola na ye parce que tango zolela azo comprendre te tanti azolela nini isengeli ozo zala bien anda atikeli ngambo mwa wenze lamba na ke musala mama utuna sisa da kolamba te ba binga na telefone ke tanti na bino ko ina nzela kende sika bu na komi ana kanisa yezo hospital na moni batu bako utsanga problème ngweza nini olela ngana limbi so salinga nini yo espoir mo na zala na ngona vinanga yeah so mimi aseli kamwezali seli kamweza mama na ngai tanyo ko mingi tanyo ko ya to otangi singa olesa ngo la tsanga to zala bien elote onyo ko linga ndeni na comprendre amna benga na mibali nyonso ba robala yo amna benga na bao mama pona lokoso mbongo obenga na bao ndeli akanga Jeanette na ngai usela na mbongo tanti mama no loba makamino ebisanga awa usabilo kwa mokili o mama yo tata mwasi nanga obenga na mibali nanga okanga do na comprendre okanga na ndeni yo ndo kite eloko te ka boy do na comprendre po sela nga nyoso mama sela mwana etanke tata nanga tikane so okanga do obenga na mibali ondeni ponga ka bwana mibali to swani to uzu to beba na ki siko yo benga na bondeni na ndeni Nakindo Jeanette. Tantini yondoki. Tata mwasi yondoki. Eko Jeanette. Zona isiko vando yo katantini. Très siko vando. Fandana. Papa Gabi. Maman Myriam. Ma sœur Jeanette. Papa. Nzambe ya bravo Jésus alingi yo mingi. Nde omoni mukolo ya lelo babenga ko na telefone ko ebisa oke tata mwasi no azoloka yo azana hôpital, c'était une façon ya kobenga oya. To yambaki tata mwasi na yo au ayeko yambola. Soki azoka kolobela ote asa émotionné. Ayeko yambola kolobete azali ndoki. Alokayo non seulement kolokayo amemaka elamba na yo moko ebunga ke pa banganga po yo obalate ozala moko na bato bakosala musala mibali si bapesi yo mbongo 2 jours après libali ekofi ozaki lokola punda mais lokola mukanda na Nzambe etalisaki biso ete moto oyo asengaka bolimbisi amisopaka liboso na Nzambe mpe liboso ya moto oyo asaleli mabe Nzambe akolimbisa ye. Mokolo na lelo tata mwasi na yo andimi kotika misala na mabe andimi ete azalaki ndoki azalaki konyokola yo yo lokola mwana na Nzambe lokola Nzambe alingi yo atindi yo mokolo na lelo epai na biso tokosenga ozana liboso kimia kati na yo
ozo mutema makasi kati na yo pe mikolo no ekoki ya nzambe kobikisa yo mikolo na yo ekoki ya kofokolongwa na minyololo oyo batiaki yo mikolo no ekoki ya nzambe kokangola pe kopambola yo. Dans quel jour na yeba que la tata moi sinanga na maudire yo ni na sala côté lo kwa mwana sala maman na laisa ko sala ko nyo bakabelo nyo ko me bele ba na ngote ga sala kwa ngo maman comprendre te ni na sala gete na zo mobali to so na te mobali to muni nzoto nanga kimi na sabwe kombele mibali ambonga na zui mobali amalanga zate muso so mizika bilali ba so mi bilo nyoso e ko mi mukolo libala libala ezali sute mobali kimi mabeli na sala na mokili ko sala parala mokili eza mabe na inyo vina ngamo bimba osanje kwa tatala ngaite kokuna nzibike kokufila parala mokili eza mabe makasi na inyo makasi ba nyo so babala ba no kutbando telo lo tni si wando finga yo ni suba yaba kona telefone te ngara nzima ko me slave na sela ko nyonso yo kanga vina ngana bondokila yo na nzimi vraiment avant tira la gende église ba bisenga mutu mwa kanga vina ngana nzimi ko pesa ngeza solo batangela ko motele ebite keza yo o kanga vina nga elo ni ona sela kote maman ko moi bezo la yo kate ko komelote abokolinga mama ngatika mwa Mama ngatika mwa mkela sela kunyoso. Fanda wazwa kimi. Mama yango kero pa yo tikambuke. Ça n'est pas il a mérité ouais. Na zuba bana linga makasi si baba la kenda so baba la kinga kyo ko so tekisa ngazo kana ndoki ozo terra nyo se komelanga na yinyo vino mo bimba otika lo mona bola mute bosala ngala vino na nzima kuna ko mata mwana bala ko luka ngali sute na mwana ote omani ne ba ko wanga na oke benga bano kande na oke de siko yo ndoki na yinyo makasi. Maman Jeanette, ma sœur Jeanette. Papa. Ma sœur Jeanette. Papa. Pourquoi qu'on soit Kimia? Ne me passe à vos armes, ma sœur Jeanette. Pourquoi qu'on soit Kimia? Nzambe espoir monga na zalane na mokili yezo ne kam ta sala ga mabe. Nzambe. Ma senga na bo soit Kimia. Toza na hôpital te. Toza pe na morgue te. Dipai to yaki Nzambe amitalisa. Nzambe alimbisa biso na unazidi kama malongo na yepo susandoki na kanisa kwa ina ndela solo kosingiza ngalo kuta na kepandosa kuna kantoza mtia mabela yinyo na tika lolini zote vina maman Jeanette. Papa. Ma sœur Jeanette. Fanda madame talanga ona bisolo komoko. Est-ce que sambe la maman? Sambe la kamando linga kutela ke église o pasteur mazabe eskongo pesa ba conseil mabe. Nzoka da kimisa ngazela Nzambe. Tangu na mona ni bana ngasuke simbite na bila zongela Nzambe ne batweza la nini. Na zamobula bibali te po ni so mbala ila vina nga monika nzoto la ngafu akende. Nzoka ne tata mwasi nga mokonto. Na yo kiyo malamu. Uswa kimia na bisolo komoko. Pona tena na yo. Okozwa kimia? Papa na yo. Uswa kimia na kombo na Yesu. Mama Chantal nasengi pe yozwa kimia na lingi ko bailoko moko. Nzambe na biso tozali na ye azali Nzambe ya ba circonstance nyonso. Tala ndenge olelisi mwana oyo bokoli, tala ndenge nyokoli mwana oyo ozwaki ye bandabo mwana utatata na bango akufa. Tala eloko esalami awa ezali pasi makasi. Or Nzambe azoloba toyeba kolimbisa na mabeto zanango. Maman Jeanette, ce n'est pas pour rien Nzambe apesa ki obomo imo corona lelo. Tina apesa ki yango awa. C'est le jour de ta délivrance. Tangu ndoki to mutuna misala mabe azali kondima pe kotika veut dire ezali moko na likambo malamu. Amen. Tata mwasi andimi kotika pe koyambola o ezalaki misala kati na bomo na ye. Bipa ya chaki yo ozali lisusu te
nzambe esa asungi yo. Est-ce que okoki kolimbisa tata mwasi na yo tobondela mpona ntina na yo nzambe ayoka mawa lokola mpe tantine ayambola andimi kotika tosambela mpona ntina na ye tokende tobatize ye akoma mpe mwana na nzambe. Mutawe na limbisi yake ezongela na ye kaka ochange na eloko te. Eske mutawe bomaza mutawe olimbi nakanisi nzambe oyo tosambelaka kosaka te. Nga nalingi koyoka bipai na yo ozali mwana na nzambe oyo nzambe aponi lelo oyo nzambe atindi lelo po omona bolamu na ye. Est-ce que okoki kondima kolembisa tata mwasi na yo tosambela mpona ntina na ye puisque amisopi na makolo na yo mpe asengi bolimbisa na nzambe na oyo asalaki lokola masumu na kindoki azalaki nango ayamboli en public atatoli mpe misala mabe oyo azalaki na yango na oyo asalaki yo freinage mpo vi ya mobulu atiaki kati na yo andimi kotika yango lelo. Eske okoki kolimbisa ye? Mama Nzambe asalela nzambe oui nakokangela mutu kanda te ye mo nzambe akota likambo na ye. Merci beaucoup mpona ntina kondima kolimbisa ye. Nazongi pa mama Chantal. Mama Chantal nzambe basakanaka na ye te. Soki ozali oyo eza lelo ezalaki mpona kindoki to banganga okotaki te. Nzambe atikelaki yo temps oyo tozali lelo. Mais soki ondimi lelo koyamba nkolo Yesu lokola nzambe mpe mobikisi na bomoi na yo azo limbisa yo pe okomi mutu na sika na kati na libota na ye. Est-ce que ondimi koyamba Yesu kati na bomoi na yo? Ondimi kotika misala nyonso na butu oya banganga pe ya koloka. Nyonso mesina tumbaki deja, nyonso mesina tumbaki. Mama Miriam, okoko ndima na plateau na yo, nasambela pona tina mama. Wisambela pona mama papa. Fukama to sambela. Merci papa. Oya zana fular, asunga mama na fular, mama cha fular na mutu na ye. Tosambele Kolo Yesu nzambe na bongo na seko topesi yo matondo pamba te ozali bolingo olobakete lipati ezalaka na lola tango moko na bana na yo babongolaka mitema pe bashanjaka bakomaka batu na sika. Oui, na yebi ete mokolo na lelo fete munene ezali na likolo pona komona mpate oyo ebungaki endimi kozonga na makolo na yo. Baumelaki na nzela mabe, baumelaki na kindoki na bonganga, menelo amoni sutina na yango te. Nasali kobelela yo nzambe na lola. Nzambe apesi biso makoki. Tata na ngai, umono azongi na makolo na yo. Asopi motema na misu na yo. Andimi koyembola pe kotika kokoma moko na bana na yo. Na beleli mawano likolo na bomo ina ye. Na beleli mawano likolo na bomo ina ye papa na ngai. Ondi manzambe na lola. Oyamba ye epai na yo lokola mopaya. Nzambe tomona kina masese. Mwana oyo asenga kibozwi. Tango akendaka azongaka ezalaki lipati. Na mukolo na lelo tosengi ete bipai aye pai na yo yamba ye nkolo Yesu yamba ye awumele pai na yo taye na kati na bilanga na yo akoma moko na basali na yo na sengi boyo na kimia na kombo na nkolo Yesu tolobe merci Seigneur Christ. C'est quand on a fait le kozwa bokonzi likolo na milimo nyonso ya mabe oyo la tetu nzoto oyo
nazali kozwa bokonzi likolo milimo na kindoki oyo nyonso na banganga oyo ekomisaki ye mowumbu nazali koyebisa yango ebima na kati na nzoto oyo na kombo na yesu yo molimo na ndoki yo molimo na nganga yo molimo nyonso na mabe ozali susu na bokonzi na nzoto oyo te okosala susu eloko te okorenye lisusu te bobele nkolo yesu azwa erengi na nzoto oyo bobele nkolo yesu azwa bokonzi na nzoto oyo tosengi boyo moke nayebi tokosala ebele na kombo na nkolo yesu amen. Amen. Gloire à Jésus. En tout cas, mission ya Bravo Jésus yangoyo ko réunir ba famille ko sangisa bango. Yo pende koza kolanda biso ko hésiter ko benga biso te maman. En tout cas, ba sa mosala ndamba signaler que tozo ke na bureau parce que ezana ba service mususu fa continuer na bureau botika malamu tika te kimia na kolo e umia na mabota na bino tokutani mbala ya sima. Merci. Shalom peuple de Dieu, yabo nsambe ya pambola bino bandeko nyonso tu oyo soutenaka orphelin na biso. Je souhaite tout la ministrie. Je crois ndeko nyonso tu oza komona bana na biso ndenge balati ndenge bazaleli ndenge bavandeli. Je crois bana na biso oyo bazali ba orphelin oyo bakufeli tata bakufeli mama. Je crois ndeko na ngai bana oyo babengaki liwate bana pe bakanaki tongo moko te tata kokufa mama kokufa. Yo oyo oza kolanda mission oyo yebaka ke ndengo oza koyoka yango nde yo ozali tata ya bana oyo yo ndo ozali mama ya bana oyo ekobosana te balimero na biso ezali wana soki nkolo ya bwensamba kosunga yo kobosana te kosoutenir baveuve kosoutenir des orphelins parce que bible eza koloba na biso vraie religion ezali l'église toza komona te mais vraie religion ezali kosoutenir des veuves et des orphelins orphelinat tozali na mosengo numéro 42 na commune na Limete et précisément na Kingabwa point chaud soko ye wana romon orphelinat na biso ezali wana et numéro pe soko ko soutenir bana na biso na quelque chose le numéro M-Pesa eza koleka wana numéro ya Orange Money eza koleka wana omoni ke ko tuko lati ça peut ba faire et numéro pe eza koleka wana soko moni pe ke kosombela bango mama puto kosombela bango belamba obengi biso na numéro wana nzamba kozanga te ko pambola yo kolo apambola yo merci beaucoup. Nanu namona délivrance à boete nazomona délivrance oyo pasteur Chiko azosala awa na push ministry ezalanga moko te na batu eza forcé te ndenge tomona ba délivrance mosusu eza forcé nazomona ndenge nini demo azobima na nzoto ya mutu facilement et puis azoloba donc ezokamwisa ngai naza na esengo mingi mais ntango tozoya awa solution ezozala dans l'immédiat yanga na kumbisi nzambe nanga mingi nde na découvrir ministère Nandi ma papa pata shiko makapo asala pola ngai yebe asala kanzamba abanga baenza kana na kaya basu na pota munene ba image tozali na pota kasa kuja aka pata shiko pota ngai sile ambasu ekauka penze masala ba ngato na ba na pas na pota pe pota zoki ba tembele sile rate esila ta ba dessin ekauka rate donc na tonga pasteur asima ezaka ba service niyo ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la minute dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokoka ite donc nika na push ndepina donc isimbaki ndaka na TV ndaka na TV apporter frère ici natali kamwa bonda sermo aya ko sel ko za revu maintenant bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chiko à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zanaka na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaka pe awa to pena pe awa pe to do abondela pona ngai siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! Dans la piste,
biso ya monene tala trône ya bamarie batable ya boyi tala bavere na biso verre à champagne ezali verre ya vin ezali verre ya mai ezali epa na biso bapesaka moto champagne na verre ya mai parce que on a tout baprotokoli ya boye wow voilà espace vert na biso bato balinga bababy shower baévénement balingaka espace vert tala endroit na biso mpona baévénement nyonso baconférence bamariage bafête de baptême bacommunion baretrait de day nyonso ka awa na Juric House en tout cas bato ya kini bamariage na biso parce que tous merci Juric House. Hey, alors là, Juric House. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Moment à 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas les obos tâté, ndi yango kota la keboka bwana. Et là on y a eu c'est la mission à tout ça la nuit pour la tout c'est une opportunité.